Patrick Malwavengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya si ba kutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Nous batu buzali na Kisasa. So batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu. Bana Kin, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malwavengi. À heure d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Wana biloko batu buzali na poto wabili kutinda biloko ikala na Afrique me oza kutuna Global PM Express izalaka wapi iza esika kukunga te iza bongo na Chateau Rouge soko ye na Chateau Rouge okoti Chateau Rouge otuni numéro 25 Rue Léon Bandiku wana okumona Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise pour monter dans en France, pour nous rejoindre la dévolution basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la police, nous avons la fret dans conteneur, le fret maritime, dans le fret aérien et le dans l'avion. Le team dans la petite police, la police express, aussi là des jours. Et surtout quand on a fait, on a fait un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, pour hésiter que le monde a mis au fouti à la photo, pour saluer ma sur ma kin, la dengue et à biso la photo, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo. Bandiku, Global PM Express, ils ont agence yasi, oh bah kutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, na sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si tu as eu l'ogo, c'est on a quelque chose qui est dans l'ogo. Là, tu Merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia, alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, alléluia. Papa to pamboli oli susu na mokolo na lelo oyo. Esi biso sikoyo ya seli. Likamuna ngi kopeta sete mingi ndika sikoyo biso zoza na kati ya ba TPC ba nini komoko tozomona ba ndenge ba message ezobima. Natina na biso ba artiste. Na loka message ya suka na kanisi ya yo. Ndayebi biso binyo mututeka. Message moko ya soki moi simoko be mama moko pe ya prière pesa ki. Oui, il y a un message à souka na ko mikoro na koti ni telefone ya leo na koti bila internet. Mais bande ko soki zoka wa message na tozo ngo ampene. Pois ba lemo ko ko na mona lemo ko ni so ko ma ba ba mendo. Est-ce que makamba ko fango est il kama ko ba lobi soki ya solo ba prophétesse ko soki ba ni te. Soki mutaso prophétiser soka prophétiser pona posa na ye. Nzambe zanzambe ye tika mutu wana na nzambe na lokuta wana ya kosa popi de mito sakala na tata mwana kasiboli kwa kusana soki yazo kosa etaliye mais soki ngana zo balika mpona na zo pesa exemple na ngamoko tangu ngana bandai musala na tangi soki ba kasi 17 so ba 19 18 ans soki na kusana nazalaki na sel oyo azalaki lokola libanda na kati ya l'église charismatique soko lobili kambo baninga soka yebiso ngape na sambela o kuna ngape na sambela kuti loso tolo baka ayebi nzambe mutu solo baka asambela mais toyebi te tomona na kana boye na kati toyebani te église alibose sana motema soki na lobi ndenge wana ekomaki na temps moko boye elekai mo bambula ba message ezako bima place ngana yako boye nzambe alobi
faut kama nzai makasi il faut kotea kabaninga kati na bino nzama zomona mpepe mabe okota kati na bino boza exposer na danger il faut msala tuzosala bokili bazotala biso na mabota pe basomona biso tomona katozana eloko te mais mabota bona kaka ndenge komona na bamona bapona kaka koza bien ya ule msomo bona kaka babiye batatala bino mama basomona kaka boza mbongo koza bien mais après flemme somo eloko mweza alors yango eloko ngai naloba to ba message nyonso ba we uti epai ne pai tomona ngopaka mutu na mutu aluka nzambe ya solo tuzosala ndenge mama ya kuzuta mutu mutu kina kanda ba mama biso nzamba bomisa kati na biso toleka na nzela television pona koteya mais to koti na nzela ngona kati ya koteya mais mutu na mutu azana eloko tsaba tena kati na ebo na kati kwa sala musala ata to baluki ata tuzongeza ndenge yango eloko ngai na tia sete nesika wana makambo ele tomona ko sekike ba message ya bakufa wana tomona ko sekike ko ngale na zeko mo biso yego bizo ko pata ya ke kuma ba soba yeka ba o ba l'église ba bibo l'église ba bibo akele usabe na kuna watu ngana chola maki ba kitwa bana mama kabebele metango ngwama ki emona na kasi bino studio yebi ndenge ba bakufa na ngena kati na biso po to so mona biso zosa kusana biso na bata mokilito yebite ndenge message message mai ba bela bata politique na bata misala mabe ba ni de kota kaka makabebele na ba famille to uti na ba makabebele na bika peto vadi po monde ko mika makabebele to so ka bana kema na biso to mbode na sabata to sala kusala to bosa na kemo keli wa sala biso na Yesu nzako ya sala biso asopa makilani pona biso ata tozokenda ata tozosala bamikini tozosala bamisala na biso tobengaka baodoka ngo avanti mais toyebaka ke nzambe azali potala ndeko mosusu ozalaki na ye lelo atiki biso ayebaki teke ya kotika biso ndenge tolobaka boye yango na ngai nalobaka kaka totia moto na moto asimba bamessage nyonso ebimi atia liboso na ye nzambe ozotambola mosala osala nzambe mpe biso mpe toyeba ndenge nini tokotambola ezala basi ezala mibali soki tokotambola malamu liboso ya nzambe ndenge tokowumela mpe na poso totambola na kati ya mabe ezala mabe po tozomona pole biso totambola mpe biso soki tobakobakeki nga na sa sente biso mpe tokoteki na bavide aki bajeune na bamisala kozaka bakomeka banini okoleka nzela okoleki poze ta biso ekososola ekotala ekomi deja totala mais il faut toyeba nzela nini tozotambola boyebi ke nzela eza mabe nzambe alingaka publicité te nzambe alingaka boye te otiki oyebi wana aza mwasi ya ngai mais yo lokola oza pede tolobi te ngai falaki kozwa mwasi wana parce que nga naza kitoko parce que nga naza boye babiloko biso ezokotela biso na kati eloko ezoboma mokili mingi wana tonaza sans tabou sexe po moto ezokeba osangisa nde nzoto oyebi ete état d'âme na yo yebi yango te ntango bozoki bekutana boyebi te nini bozopartage na kati soki aza moto misala mabe bozokamisa yango eloko na ngano bato oyeba ndenge nini kotambola mpo nzambe bato soki tokotambola malamu tokovivre vie service soki tokotambola mabe tokomona biso nde tobaningisa mama yo asorta mama yo aso akina komi na donc akufi na hd ntango biso tobaningisa mama waso eza lobi bana na nga omoni mosala bobandi eza malamu mpe eza mabe omoni talatala oyo soki elobi etombola yo etomboli yo soki mpe elobi ebwaka yo ebwaka yo soki elobi epesa lokumu epesa lokumu soki mpe elobi ebebisa lokumu na yo ebebisa alors azokola biso ka ye azokobenga otalatala oyo télévision donc yango likambo na ngai naloba mwa mokuse yango wana vraiment toza na bolingo ndenge tolobi ke tobotami famille tobotama mais baninga toponana ndeti biso toponana ke nzambe abengi oyo toponani toyokosala groupe toponani toyokosala groupe mais na libota nzambe motakitaki tozala libota moto pokamanga naloba yango toujours nalobi amile mosusu aleki ndeko parce que moto mosusu bato mosusu babotama libumo balingana na bango te minga mosongono oza na yeozopartage neti aza camarade na topartage ntina baintimité mais yaananga na kosala yango te ozomona alors badifférence wana toyebaka eloko wana towela eloko te tobundela eloko te omona moninga te moto na moto aza na ndenge na ye donc bavile moninga te parce que ye asali boye parce que ye asali boye soki ebimaki lelo lobi na ntongo ti soki tolingi 5 ayekokita kaka ye mpo kosomba donc eza nango na sens Applaudissez pour maman. toyambi liteya oyo motema ya kofungwama. Merci bébé. Merci bébé. Merci bébé. Et pas koko na biso. Maman Omega, c'est à dire. Ce qui est l'équipe malamu, c'est l'équipe mabe. Juste le commissaire Zamba parce que Zamba habite au commissaire à la circonstance. Je crois que ça lui peut trouver comme ça.
Normalement, pour faire ce rapport, peut-être qu'on fait un comité restreint, parce qu'il y a mais pour dire que ce qui est important, en général, pour tous un peu moins, peut-être la soirée président de l'AIT, mais en général, tout ça, là, dans le cours de compte, tout ce qu'on a récolté, c'était 900 euros. On dépense tout ça, pour nous relier à ma mousse, tout ça. Non, parce que là, je suis à monter. La soirée, parce que na Kinshasa déjà comment est que comédien bazo qui nous avons mongo bazo joie famille exalte tout ça un peu moins clair 900 euros tout ça les dépenses il y a 874 euros tout Kalina 76 euros c'est aussi euros tout cas on a caisse on peut se pas il faut échanger tellement et parce que c'est comme moi il faut échanger c'est le plaisir moi je peux pas imaginer donc na ba éducation to utala ngona wa famille na biso pour mon amana éducation na mais pour nga pena biso kuna bato ando no via ba famille bato ando no batanga mingi to ça vraiment moi ni na biso da na base ya classe numéro 4 donc nga pena na yebisu yo mon vieux oh merde na comité de sages ya makambo to ça pour ça ba artiste de comédie faut que ça la possibilité ya kozela biso ba vieux ono so baza awa na ba mère ono so baza awa oyo akozala na possibilité ya ko rejoindre biso ata na musika na comité de staff mais d'autres autour là ça là et ça est biso bien merci Jania Mankile merci premièrement merci parce que nous sommes là si vous malgré ton moni qui était ton moni na cercueil mais l'esprit tozaki na ye bakundi to moni place bakundi mais to ye lisusu to kutani awa t'honorer en tant qu'artiste et non c'est na biso nyonso to beta ninga na yo basala na bango batuna na bango basala na bango théâtre donc ça va passer au kimia mais chaque fois pe liwanyo surtout les leçons liwanyo surtout les leçons donc to milengela vraiment bokile komi malamu eza su malamu to milengela donc moto ayeba komi batela po nzambe azana ba plan mo merveilleux pour la biso dans circonstance à boyer, il fallait boyer à Gonaxa, Bolingo, vous avez la biso tanga. Alors, si on a mis tout comprendre que Bolingo, vous allez dans l'intérêt. Mais l'autre, vous allez dans le besoin. Donc, là, tout ça, on a juste des c'est biso déjà qui n'a souka. Ça, c'est important. Mindondo, penza na Mindondo. Un producteur T, le rôle c'est une gratitude d'abord. Et puis, la bande qu'on a vu, c'est musicien. On est tous des artistes. Tant que beaucoup fera, tu assistes à Rabino. Mais tu comprends la raté, à censé on peut se faire Rabino pour rejoindre ce raté. Sauf chose pour y rater. Dans le coin de Kinshasa. Monica Oueranson, non, c'est quoi assister ici. La photo d'artiste, c'est belé, vous voyez que Baba Michel, vous êtes belé. Vous voyez que vous êtes dans ma mais attends, mon modalité. Mais, tu es Bakabi, soit bien la chose d'artiste. Tous les gens sont censés. Parce que si vous avez un service de biseau, tout ça, tout ça, la promotion. L'album, on a vu une bonne reconnaissance, on a
soki turo boye te mbala nsima boya turo tocomprendre bino mbala ekoyo tocomprendre bino te moto a danger te danger ezaka nzambe danger mpe ya moto donc biso nyonso tokitaka na sama mabele toyaka ya baninga polo te baya ya biso balobaka na bakolo balobaka mbila etelaka nzamba nyonso donc fo toyaka bao bazolela toyaka kaka bafeti te toyaka na bamatanga eza bien baartiste musicien nabetisi te na bandeso baartiste musicien toza baartiste biso nyonso toasutaka baninga bajournaliste tomoni kaka edino image tomoni kaka beauté image tomoni kaka diamant noir Gisèle Oumba dino misu boye te mais mbangu mwa likambo moko esalama ya polémique boye kotia micro mpo na interview turo tobonotala bino na lisu moko boye nga mpe naza na presse mais tobonotala bino na lisu moko boye tocomprendre bino merci d'abord eloko epesi mpasi eza moko oyo tolela mingi mpe na motema na oyo baproducteur basali na matanga ya milondo eloko wana nazolanse eloko mpona baproducteur nyonso tu oyo bozolanda biso ntango opesa biso banzela oyo toleka na batelevizio mpe bino bobénéficia na babilomi na biso wana mais lelo epesi biso mpasi ya komona ke même producteur moko te lelo ti ebembe bimaki ti tokundi na kati ya poto ya producteur moko te ase représente awa na matanga milondo mpasi wana epesi biso na mitema na bino baproducteur bololanda biso antoka nayebi te so bolongola mawa wana to eloko esui biso bacomédie ebele oyo tokutani na bandeko nyonso to balandaki biso awa na baoyo oyo bayebaki ke bino nyonso to boparticipa na biso elongo mais moko na bino ata kobimisa te nga na kozwa temps te enveloppe nanga oyo ekomata moko te tomoni badiamant noir aza mosika mais okomi abi te nga diamant noir na représente ata bajournaliste mosusu oyo bakomi te mais nga nasala effort nazala tolobela bango tomoni moko na moko aye oyo bazalaka na mosika ku tokutana Gisèle Oumba Kolina na ya diama Gisèle Oumba Nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Oumba diama Est-ce que ça le cas? Patrick Malwavengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya siri oyo bakutia biloko mpe uzwi yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi Global Express. bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusuzano numero 9 na Kasavu. Bana Guinée, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France Mobimba. Mabi agence ezaka moko. Maman Global PM Express. Patrick Malwavengi. À air d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Bana bino bato bozali na poto obili kotinda biloko ovela na Afrique mais oza kutuna Global PM Express ezalaka wapi eza esika kubunga te eza bongo na Chateau Rouge soko eye na Chateau Rouge okoti Chateau Rouge otuni numero 25 Rue Léon Bandiku wana okumona Global PM Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza en France pour na kosunga badéronation baza na étranger précisément na Congo Kinshasa Angola et Brazzaville. Toza na tozotinda bapoli toza na bafrete oyo ekendaka par conteneur le fret maritime na le fret aérien oyo totindaka na avion totindaka mpe bapetit poli bapoli express oyo esalaka 2 jours et soki kaka wana te toza mpe na service funéraire au cas où aujourd'hui pour un décès pour hésiter que le monde a mis au fouti à la poto pour saluer ma sur ma kin la ndenge ya biso ba poto au l'équipe agence aujourd'hui DVD na yo au monde ndenge prestation et les cas qui na kin selon vous na yo Bandiku Global PM Express
ezali agence ya sir oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso. Mpona biso awa ezali rapidité, confiance na sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez biloko, c'est on a quelque chose qui est dans le moko.